esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi émission ezwi na pesi bote bisika nyonso ezwani bino etika ete kimia ya nzambe tata eyingela omabota mabino na sanza moye makambo malekaki mpenza bayike bokomona na nga bokuna ezalaki bokomona mboka place penge ayebaki bongo na kokita na terrain na ntina ete na paster ege na parti na bango ndenge basi bakoteli mpe na kati ya add congo bokomona lolenge nini elekanaki na ngambo mpe kuna tozalaki bongo na nouvelle elan bango mpe bakendaki bongo kosala oyo bango mpe mosala na cordon joel oyo biloso boyebi lopez azalaki bongo na mama azalaki na bato bayike bokolanda lolenge nini ezalaki oseo wabeli alobi tobundela ntina congo po ete ezali koyinda maso matikali bokolanda yango na bolai bwa basamu ezali ya kosala bongo to bongo te yango napesi mbote na honorable Randal Muzito oyo na kosenga te maboko na ye lisusu merci azali kaka député national na biso te mais azali mpe la seule femme députée ya Nouvelle-Élan osili mpe te azali mpe lisusu mwasi mpe mama ya bana na nga nasengi napesi ye botombi mingi parce que ndenge na lobaki na évangélie soki mwasi azali makasi mobali ya koresir merci ndenge nalobaki na ebandela mokili fali mwasi azala et je pense que mpona biso bayi politique ntango tozali kolobela richesse ya mboka eloko ya liboso totalaka ezali population mpe superficie alors po population azala esengeli évolution ya démographie ezala nani oyo apesaka bomoi mama yango maboko mpona bino nabandi omoni nga nazali na kati ya basi ça veut dire que nazali sécurisé mpe tozali na mois de mars tribune ya mois de mars ezali essentiellement féminine na mois de mars bapesaka mwasi maloba mais moi je suis pas d'accord avec ça voilà pourquoi nga na initiaki activité au lelo mpona koloba ete mwasi déjà aleka au-delà ya balimite oyo bapesa ye na société na biso mwasi azali koparticiper tous les jours et activement na progrès ya mboka na biso na développement ya mboka na biso na mikili nyonso ya mokili yango lelo toza na première ministre maman Judith Suminwa oyo napesi mbote sikoyo po azali kokamba gouvernement yango tozali lelo na badéputé nationaux moko azali na biso awa yango lelo tozali na ba-DG tozali même na basi oyo bazali kokamba cyberdéfense ya mboka na biso bazali kotala sécurité na rendre hommage na maman Lisette Kabanga azali kolanda biso certainement place azali tozali na basi ebele oyo balongi voilà pourquoi mois de mars ezali mois de la femme te pour moi non ezali tribune moko oyo basi bakoki kointeragir na mibali oyo bamama bakaki kopesa toli lisusu makasi na bana kotala na niveau ya famille na niveau ya société ainsi de suite lolenge nini apport na biso ekoki kozala réellement effective yango ngai en tant que mokonzi ya bilenge ya Nouvelle-Élan nalobaki ete nakobanda na bamama pour la relance ya baactivité politique na nga nakosekisa bino moke tozalaki na bureau parce que depuis que tozali na budget il faut dire que baactivité ya terrain tosali yango te alors bamembre ya équipe na ngai ntango tozwi idée ya kosala activité oyo nabi mais ça fait longtemps nalobi te depuis 2023 tokendaki baélection tozwi te mais tozwi mayele mais tosoli na bamama te bayebisinga te place na oyo eza na bureau te mpo koma na bureau ozalaki na balabala ozalaki na baréunion ya parti ozalaki na proximité na bamama na baquartier bamama commerçante maraîchère vraiment loboko na motema merci alors lokola tribune ezali essentiellement féminine mpona kointeragir nalobaki na koyanga moko te esengeli na ya na maman Françoise Milolo akotelema po tobetelema bongo makasi
Merci, Yepatamboli Morote. Aïna ba maman Minei. C'est ça, non? Na rosenga na bango batele maboko petela bango maboko. Maboko ba bango makasi. Maboko ya milolo makasi. Thank you very much. Okay. Na telemi liboso te par politesse. Parce que nga na koki koteya te lelo. Esengeli na maman bateya. Nga na ko-introduire bango. Mais puisque vous voyez qu'il y a quelques mois en arrière, tozalaki na proposition, tozalaki kobunda. Tongo midi pourquoi pour critiquer le gouvernement, pour proposer ma piste de solution. Il a plu, Natata Mokondi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi, champion de la masculinité féminine. Il y a pour ça la confiance en Mokondi Mboka, Adolphe Mokondi pour la copie, ça y est, responsabilité à vice-primature ministère et budget. Pour être, Moka na biso ezali lelo na conflit. Bitumba na Est, Rwanda azali koluka géré ba minerai na biso. Azali koluka azo mapele na biso. Oyo tobengi balkanisation. Esengelaki na tata mokonzi ya mboka akotisa ba jogo, ba technocrate, bato bayebi mosala ya ba chiffre. Pour mboka na biso ekoka komobiliser misolo ebele. Misolo wana oyo permettre na gouvernement central, na ba institution ya mboka, na ba structure nyonso ekoka financer développement, ekoka kotonga banzela, mais avant tout ekoka kopesa ba soda na biso minduki, ba moyen ya kosala guerre pona tokoka kosilisa likambo ya ba Rwanda. Lobi kuna bakonzi ya mboka bazalaki na ba concession kopesa Rwanda mbongo po bitumba ezala te, mais ya lobi te bitumba eza kaka ya ba minere te. Rwanda pe population azokola te, azopousa na pene na ba frontière na biso ezali problème moko foncier. Esengeli na biso tosisango mpo ba Rwandais oyo bazali bandeko na biso, soki baza na besoin ya koexploite ba minere mabele ya Congo, baya na porte ya monene, basala na respect ya ba texte oyo bana Congo bapona à travers ba élu na bango. Yango wana lelo mboka na biso ezali na bitumba, toko féliciter mokonzi ya mboka parce que na diplomatie na ye agissante, tomoni lolenge nini na ba tribune nyonso ya mokili, alobeli likambo ya Rwanda, abangi te, atie vie na ye en danger, alobi ete esengeli esila. Oyo bozali kozwa à travers conflit ya est ya mboka na biso, biso totie ba moyen pour armer na biso esilisa bitumba, bongo bozwa ngo na porte ya monene. Yango wana eke kobota accord ya Washington, oyo ezali coopération moko politique, coopération moko économique, et coopération moko militaire pour finir la crise dans l'est du pays. Yango wana tango mwana mboka Adolphe Muzito akoti, oyo kozala lelo communication nanga avant d'introduire ba maman, alobi ete pona kotonga banzela, pona kosilisa pauvreté, pona kofinancer guerre, esengeli na biso tozala. C'est l'enveloppe. Directement à la porte. Et Nani. Donc Nani. Non, non. Malade, non, non, je ne veux voir personne. Ok, pardon, même ok, pardon, allez là-bas. Allez là-bas. C'est bon, c'est bon. Merci papa pour la parole oyo pesi. D'abord, na pesi merci pour na kosangisa biso.
Joël ezali pona biso ba mama moamba surtout pona ngai nako koloba te nazo sengele grâce ya Nzambe mayele wana za nango akona ngo liboso bolingo wana za nango na bato akoba nango balobaka zanga mbongo zala na bato so zana bato nde bango wana bakosapo yo mutu ozala apesi biso esengo biso ba mama na mwasi na Randali grâce ya Adolphe Mujisto le visionnaire oyo azali mokonzi na biso napesi merci na ba mama nyonso nalobi na ye bonne chance musala malamu nasu mama wote mama mukebuna nyonso asengelo pardon pona ndeko babomaki na Kinshasa na masasi sevano eliki omonaki bebe moko kote ya terre jaune babeti bebe masasi omonaki yango pona bamama na biso bakokufa na mogondo na Kongo na Kwilu na Mai Ndombe pona bamama bakokufa na Ituri pona bamama bakokufa na Nord Kivu bakoviole bango bakokata bango mabele pona bamama ewana nyonso togarde une minute de silence. Ba mama ya Congo oye. Merci maman. Makamba Kinshasa c'est trop. Ba yesina yi corona et Covid grave. Côté à quartier na pe corona zebe. Akasi corona. 17h 18h en tout cas maman le kati. On les dit maman toi ça. Côté la carte na studio, na violé. OK maman papa. Bana mtoto na mkazo ya Toya, mama et maman papa. Est-ce que depuis un moment il y a des jours à Kinshasa? Est-ce que le gouverneur a qui vice-gouverneur a qui tombe ministre intérieur a est-ce que va venir à Kinshasa? Va tellement les liens pour la pour violer ma maintenant maman, au lieu de ma constitution, ma camoline ne serait pas exactement ce qu'il faut. Merci beaucoup maman. Vous pouvez maman communiquer. Les maman le dit constitution et le babongo les années. Oui, c'est que si les années, tu le dis pour la liberté. Tu le dis la liberté. Tu le dis insécurité, la liberté. Yo comment on a beau Mobimba, va congolais pour le Kanakana. Au côté de bis, va congolais pour le Kanakana. Même quand on va dans l'église, le mauvais Kanakana. Motuna et Alibona. Les amis, souffrance de l'équipe. Au milieu de la maman comme le monde. Maintenant, na mboka lokola oyo, na ba condition oyo, yo lobi olingoya otaba priorité mususu. Alors que parce qu'il y a peuple oyebi yango, tu as dit ba opposant. Tozalaka na Félix Tshisekedi na opposition. Tozalaka na IDPS. Tobimi na nzela. Tobi Kabila tobi biso nzala. Tobi Kabila nyokoli biso. Kabila Sekela kenda. Poma yeya. Est-ce que ma yeye? Tobi Kabila kenda. Comment ça le sila? Est-ce que ça le sili? Tobi Kabila kenda. Pour le sila, c'est pour le sili. Bino moko peuple na li témoin. Bako sabino lebi. Mama na bosuke sika yewana likambo yewana pour le roi le na bino ngo ya libi tena tiko na 3 minutes. Na 3 minutes la traîne nango. Ezali pour la boyo sabino ete. Toloki mama ezate. Merci. Biso na mwana boka matin fayu. Tu as un projet Yamarunga pour la campagne Maya. Tu as une fleuve, tu as une rivière Nosso. Maï, tu représentes la Congo.
normalement tu as fait pembe awa pana marivière zinga toliko zanga maya tapo kolomoko ezali nde régime oyo bayaki mpona peuple te bakosaki biso peuple d'abord lelo ekomi mabomo na bango d'abord yalibe te yango totikala mpe na 2 ans ekokwa atakabisaka basa nini badiaboliza Mobutu badiaboliza Kabila bango moko baye bakomi kolekio mpe bakomo na bango moko mpo na likambo etali mois de la femme nali koyebisa bino ndenge mama Rita oki kolobanga oyo présidente ya ligue de femme ya ndenge Congo ezali mois ya fete ya femme te ezali mois ya maputa te ezali mois ya koyeba badroit na yo mama yalibe te mpo na nini lelo mama meme mpo na kota na l'hôpital ekomi kokoso bakosi biso aboye na gratuité ya maternité bamédecin bayebisika depuis 6 mois bazwi ata infanté lelo soki na hôpital ya 5e catholique aboye kokota gratuité babikende kuna leta apesaka mbongo awa comment mwasi akokende kokufa likolo ya kobota l'hôpital kopesa bongo na mana komema mama na liwa ezali normal te biso na tele Congo na programme andeko Jean Pierre awa tokosala na régime na biso ekoya po toyebi ete ndeko Jean Pierre akozala kandida bakolima depute komino bozali yalibete Adele Congo tokalinye bakanda à tous les niveaux. Pour bien vous allez vous voter bango. Malakoyo ko voter suko na polo. Yo zali singa ila ba batwana te. Ba yebi ko ba leta. Ba yebi 10 millions de dollars, ba kabelo 10 000 francs yo voter bango. O te ki vote na yo, o te ka venir na bana na yo. Et le quoi na ba le témoin la mboka. Moi t'es maman journaliste. En tout cas, papa, on s'est présenté. Nous, tu es bien, tu vas te balanda kio. Kasi on a kaki le 14, peut-être moins là pour te ça. Mais en moto comme les sikawana s'est présenté. Nous, mais le bel latin na yomoko et bongo mituna elani. Merci beaucoup, maman Mopanzi Sabo. Nazali bongo, papa Ege Massasu. Mokambi ya dynamique Jean-Pierre Lou et Bibi. Coordonnateur principal, il y a dynamique Jean-Pierre Lou et Bibi. Merci. Kasi papa tomonyo na kati lesike za politique toyebi ope la casquette ya Mopanzi Sango sikamekana kosembola na bandimi naona batu mususu ba ko mona lokola ke pasteur Ege papa ateka biso ba malamu akimi biso so ke na politique est-ce que mosai na nzambe ko sala politique ali mabe to ndenge so kombiner no so mibale boni osembola lano bayi oyo balandaka yo oyo bikisi pe bayike balanda lano po ebele basali kolemba ba bio komi na omo politique obwakisi ba. Merci beaucoup maman. Lokola toobika na mboka soko s'occuper la politique politique et s'occuper na yo même la Bible ezala bato nzamba na to kolwa ba roi ezaka na politique ce qui est très important activité à lelo ezala qui beaucoup plus pour penser na ba maman surtout na période ya mois de mars tolinga ki tokanisa bango ata de fils na liputa et ko ça moi malamu ko officialiser adhésion na biso na kati ya parti politique bunene oyo bengami na kombo ya ADB Congo oyo ezokambama na mwana mboka ndeko Prince Epenge. Merci. Matondo pasteur tokoso pa mingi te poto mwende ono za oforo mulepe bato bayike ba kozelo ba mama pe basala tina lobalao. Kasi sosoli sabiso nalo. Sikala maye manso o makoleka la République démocratique du Congo. Yo pe loko ozeli mosala nzambe seli biso esengo poete na bayi politique esengeli baso basala nzambe pe basala nzambe bali ya solo lokola yo poete mboka ebika. Sika yebisa bakongomani maye oto okomona bino boko kende pona kosenza bobeko likonzi wali ko kende pona dialogue to bitumba eko bala mboka ndenge to okomona kuna na este ba kolela sika ba bombarder ki depuis lobby ba M23 ba ye ba FARDC ba bombarder pa Kabila et pa Nanga ba M23 ba koti so ba ke ko botola mboka sika bato ba kolela lilo bala onta ke bosala nzambe pe moyi politique. Merci beaucoup. Naza sur moi na mboka après ce pays ya uti koloba problème ya Congo ezali nzala au courant insécurité nous avons vraiment un problème à constitution pour ngai avant to kende na makambu to débat wana esengeli d'abord nzala sila kulune sila bana basepela batanga classe ya kimia
salaire à bato ezobima. Donc en tout cas problème union aussi l'année tokyo na makambo wana. Vraiment c'est un peu sa préoccupation nanga. Merci beaucoup. Matondo kasali kabetali dialogue anemo. Bon nasi yemo tata mokonzi ekolo apesaki ningisa que aza déjà prêt pour na dialogue. Dialogue ezali pour na bana mboka nyonso to vendre sika moko to solola to loba na ba vérité en face to ba ndenge nini okamba mboka loki. Matondo merci beaucoup maman journaliste, merci beaucoup. Kongo eza la posa ya nini ezu bino moko bolanda kote na ngambo ya baopposant omoi ndenge elekaki ebongo mpe na ngambo ya nouvelle ela omoi mpe misala makasi ndenge elikalaki tolobi tosimba na loboko mpo kongo ya biso ebika toyei na mingi ya koloba me mpo na lelo totikaki kaka bato bavivre en tout cas Lopez mwana mboka asalaki mpenza batongo ya kitoko oyo bino momono ADD Congo kuna pe na balieba ye babi tokotika te ndeto banani bakolonga à suivre bye.